Yewana wana nani Yves Bukulu Zola mwana ya lingwala ya solo oyo amema charge ya lingwala na mokongo na mokolo lelo abetaki mobange na carnaval batambolaki na mabele ya lingwala mobimba bino moko botala bilili ndenge makambo elekanaki. Ligue des jeunes, toi Ligue des pes lingwala ikangima solo. D'abord linga te bino mo bomona. Oh tolobaki te tolobi. Lingwala tombe. Lingwala tombe. Après Yves Liliga elakisa toloba mingi te bino mo bomona. Nassima Yakozala, ministre de la Jeunesse de la République démocratique du Congo, comme tout citoyen qui se respecte, a Kitaki Lissoussou na bureau ya Seni ko remplir aux ali devoirs civiques naye. Nassima Kozwa ou ezali carte électeur naye Yves Bukulu Zola mwana ya lingwala ya solo azangaki malobate na liboso ya caméra ya Bonganya Média. Le premier message c'est d'abord de dire merci à son excellence monsieur le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo qui avait promis qu'il y aurait élection dans ce pays et qui a donné des instructions au gouvernement afin que son excellence monsieur le premier ministre puisse disponibiliser des moyens pour que la CENI fonctionne normalement. Et aujourd'hui, c'est chose faite. Le processus normalement qui a commencé dans la première zone se passe de la très plus bonne manière. Et je suis également content parce que je sens que la population
est déterminé à aller aux élections. Contrairement à tous les propos de pêcheurs en eau trouble, les Congolais sont déterminés d'aller aux élections et de renouveler le mandat à ceux qui le représentent. Et un message à la population de Lingwala qui vous soutient. C'est merci. J'ai vu l'amour, j'ai vu cet attachement de toute la population de Lingwala. D'abord à son Excellence, Monsieur le Président de la République, et à ma modeste personne. Je leur dis que je suis leur fils, leur enfant, leur grand frère, leur frère, et ensemble, nous allons continuer à accompagner le président de la République. C'est pourquoi je les invite à s'enrôler massivement, surtout les jeunes, et à se porter également candidat pour qu'en 2023, nous puissions donner à son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, une majorité qui puisse nous permettre de transformer la République démocratique du Congo. Na sepeli mingi, na bilenge, pe na population nyonso, ya Lingwala, ya Lukunga, ya Kinshasa, na ndenge bazali mobiliser, na ndenge ba répondre na appel ya Papa Mokonzi ya Mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, oyo asengaki na bilenge, na batu nyonso ba s'enrôler. Ba yo bakanisaki ke élection au salamate ba yango que 2023 élection au Salamana Mboka Oyo et Seigneur na bilenge ba s'enrôler et belé pe bazala ba candidat pour accompagner Papa Mokonzi ya Mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. D'accord, merci. Et ratana pasi o eloba yemoko lobaba pikola motolu na mabele ya Lingwala. Guillaume Bukasa, président ya Ligue des jeunes IDPS Lingwala, yepa yaki ko s'enrôler. Na bokasi na ende bomoni population nyonso ya bana Lingwala balandaki na sima. Boyo kandenga sakola ki liboso ya bana Lingwala. Ah, tozo carte. En tout cas, on a repêché Mokonzi ya Mboka majorité na 2023 au Tozali. Alors, tu as une excellence, Yves Boukou, le ministre de la Jeunesse. En tout cas, IDPS Lingwala, Ligue des jeunes Lingwala, tu mobiliser de façon que Bana Lingwala, de manière générale, et IDPS en particulier, tu s'enrôler massivement pour que 2023, tu peux sa chef de l'État, majorité confortable, pour permettre à Bisso de réaliser, de transformer, RDC, tu as déjà transformer en haut. Tu as Yamoune Nyangwana. Bana Lingwala na senga bino ba jeune bo s'enrôler massivement au 2023 oyo to pesa chef de l'État majorité na parlement niveau provincial et na niveau national. Nesengo oyo ministre de la jeunesse ya RDC Yves Boukulu Zola na président ya Ligue des jeunes UDPS Lingwala Guillaume Bukasa ba memela ki bana ya Lingwala yoka bana Lingwala pe bazanga ki malobate ya ko remercier bango pe ya ko mema message na population congolaise nyonso. Mobondo pona ko soutenir mwana ya mabele o to les affaires ya Motolu veut dire kama Motolu. Te tout bango question est-ce que Motolu na kundama awa so kundama te kine libanda parce que Yves Boukulu déjà ye aki na katia masolo na katia parti en tant que président ya Ligue des jeunes ya IDPS ya République Mobimba mais lelo sko azongi na katia mabele na place Motolu Kundama, nous devons démontrer démonstration de force, carte pour un message moko. Tous les bancs en ligne là-bas s'enrôler massivement pour accompagner ce chef d'État majorité écrasante. Dans l'Assemblée nationale, dans l'Assemblée provinciale pour récupérer gouvernorat. Il y a ville provinciale qui a changé ma solo parce que tout le monde va couper les kébélés. Batterie à côté de la commune moko oza marcageuse et d'inaraming nakati. Il y a maï de tout Kopesa maloba na bana tu ya Lingwala s'enrôler derrière Yves Boukulu parce que ce qui te porter fort na biso très haut te récupérer gouvernorat ya ville province Kinshasa Lingwala et Gozaro tout m'avait dit moi na nyoso oyo ayaki na sima biso te alanda maloba parce que bato ba utaki libanda ba pebele bazuba na monga fula ya tiango ba futeli bango ba transport ba yeme siko to lakisi bilongi ya bana fief affaire à Motolu ne tobete ya tololo ikama Motolu ba mama batiki misala ba lobi ke ba oké ko kotika wa ya bango mokonzi a s'enrôler ba s'enrôler nanu te en tout cas ba bakiseli biso 14 jours ba mama batata boya ko s'enrôler belé mingi na Lukunga na Lingwala toza na posa boya belé po mbalo oyo to la kiseke congolais za na posa ko pona batu o basengeli kozala dine bakamba mboka oyo en tout cas bola muka toza na posa na bino basi mibali ba nouveau majeur boya to ko aider bino bomoni toza na posa bato ebele ba s'enrôler pour na ko lakiseke cette fois-ci ezali nouvelle génération fatia ko travailler na yango. Merci beaucoup. Oui, monsieur le journaliste,
awa toye ko accompagner excellence Yves Bukulu oyo azali natif ya Lingwala et azali ko senga na ba jeune ya Lingwala ba s'enrôler massivement pour que en 2023 oyo na mois de décembre topé sa chef de l'état majorité pour ko sala musala malamu chef azana makanisha ko développer mboka oyo mais bato bazali ko entourer chef majorité azana na yango eza ya soloté eza majorité ya ko fabriquer cette fois-ci nous l'IDPS se décider toko battre campagne pour na député na biso nyoso peut te bazwa de façon que chef de l'état azana même mise ayeba ko sala musala malamu a transformer mboka na biso RDC yango toko senga na ba jeune na Lingwala ba sa rouler massivement pour na 2023 oyo tant que une élection ba député na biso IDPS ba ko koleka Yves Bukulu azali mwa na Lingwala to yebisaki bango ocheli baya to lambeli yango moto oyo asa vandi na kati babundisaka ete yoza ko telema olingo kota mekuta Yves Bukulu azaka kovanda merci mikolo etikali ya kotanga yo vandi na ndako Yves Bukulu kutwa ye kozwa oyo ezali carte électeur ebongo yo libende kute yoka